Shalom, 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 shalom. Napesi bino mbote ebele na kombo na Yesu Masia de Nazareth. Ngai mama Julie ya Swede bolingo na émission Mon Parcours. Lelo su journée mosusu ya sika Nzambe apesi biso toye kopambola Nzambe. Toye kopesa Nzambe merci parce que ye mutalamusi biso tongo na lelo amonisi biso mokolo ya sika. Namoni mboka oyo ya biso ya Swede oyo etondaka baneige etondaka soki ndenge nini mokomona nkolo alamusi bino atelemisi susu moi na mokolo na lelo yango wana tozopesa Nzambe merci. Tozopesa Nzambe merci mobundeli malamu mpona bitumba nyonso tu oyo ezoyela biso na vie mpe oyo nkolo azobundela biso apesa biso elonga. Toyebi ke ntango totelemi bo babinemi na biso baza ya kotema bazosepela bamwa biso tovanda na mabele tokita na se tonguluma me toyebi ke Nzambe aza elonga mpe akotikala elonga. Nzambe apambola bino abatela bino apesa bino mokolo ya sika mabota na bino asala bino mpe bolamu. Nenga naloba eloko moko bandeko na ngai ezo concerne langue. Omoni lelo bana na biso na kati na bamboka oyo na kosala émission oyo pe na kisedwa. Pourquoi? Parce que tozomona ke langue. Donc tant que ba langue eza oyo nazoloba te boye, mais langue cela veut dire que soko komi na mboka. Ndeko nanga soko komi na Grèce luko ata un jour kozonga kisasa luko yeba ki grec. Parce que soko yebi ki grec ko fungolela banzela. Même ceux qui ont bela koyeba traitement ni bazo pesa yo. Même ceux qui ozo luka musala okoyeba monoko nyonso sala. Mama to benga makaka te po to nettoyer kaka to sala ka ba nettoyage bien que za mbongo bien que ya musala. To benga makabiso pe to kende pe liboso. Mama nanga papa na ngai. Na mboka na biso moko tozo saba misala moko lemsu ya pamba pamba sauf bato yo o ba yeba ni o bato baza ndegeni. Na mboka o pe toza naza ko encourager mama moko papa moko koyeba langue na pays oyoza. So vandaka na Londres sala effort oyeba anglais atoko lobango lokola ba anglais te mais oyeba anglais pona anglais oyo koyeba obando sala ka devoir a mwana na yo na anglais oyo koyeba okende koluka musala nango okende hôpital yo moko. Eza ma okomona ke ti lelo ko mwa muto awumela zaka na besoin tolk. Muto azaka na besoin tolk lem susu mwana kaka muto azosela interprétation. Mama papa soko yebi langue bana bakokosa yote po mwana kaka moko azosaba bêtise na libanda yo zwi le sous interprète na ona makambo na yo ozosala yebi sangata yo moko siko mwana na kosaka na yote tozana mokilo tozomona nde nazoloba africain balingi bisote mais balingi bamona quand même moi changement ne loko moko boy o biso tozosala intelligence et pas ba mindele biso to akamayele te. Et pas bamindele biso toyebe loko te. Et pas bamindele biso toyebe loko te. Et pas bamindele biso ce que faut to lakisa bango le contraire que toza ndenge bango bazo kanisa te. Il faut to lakisa bango le contraire que toza ndenge bango bazo kanisa te que biso toza na intelligence. Toza na intelligence nazo bana mama ngaba biloko musu na kutai na ngoka na musalo nga na sala lemsu yo luki pe na musabo ba pesi yo te. Mais naloba nako kitisa maboko te nako continuer na baki soki baloba ke ba congolais bakota na biro antenga na kokota soki baloba ke ba biro na banki wana ba congolais bakosala te na bai bana nga bakosala na zambi tumba na mususu mais na baki soki esika na balobi ke ba noir bakota kate moto bo sala kate nga na kokota na place wana ponga ifuna za différent yango na nazoloba na mama moko zala mama ya différence. Zala papa ya différence. Mama o asaka makambo yo o eza ordinaire te. Nga aza moto te so batinyo so bazo mema na côté gauche nga pe na landi ba gauche. Non 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 non. Ke nanza moto yo soki bato so ba okende côté droite nga pe na landi ba na côté droite te. Mwana nzamba tambola bongo te. Mwana nzamba to sa maloba na nzambe. Mais soki ozotamba mingi na Saint-Esprit. Saint-Esprit azo yebisa kokota te. Ata bato nyonso bazo kokota te. Saint-Esprit ko yebisa ko bima te. Comme ta voiture lelo te zwa lem sous transport en commun yo sali ki te jo binga na kokota lelo na voiture en commun te okota na kati wana sa accident okota na kati wana sa accident. Mama sale fort yeba langue pona bana na yo moko za ka na église bo sambeli et comment dire ba chrétien ba za ko mailete fode et comment dire ba chrétien ba za ko mailete. Ba chrétien photo za maele. Ba chrétien baza bato photo za maele. Et combien de to raisonna kasute. On dirait que ma camion so to biso to tika nzamba sa la biso non c'est pas ça. C'est pas ça.
bandeko na botelema na bino bonne journée nzamba pambola bino nazana nga na musala awa nzambe vraiment pambola bino asala bino bolamu apambola bandako na bino bafoye na bino bana na bino misala na bino bopambolama nyonso bozosala nzamba pambola bino mama mutu musu a négligé yo te mais yo mutu musu a négligé yo mais yo ko se négligé te nzamba sa bino bolamu nzamba pambola biso afungolela biso banzela mama obotama yo moko okufa yo moko donc nzambe amona yo sala effort pona bana na yo sala penda effort monoko nyonso bayekolaka ngo sala effort biso toyebi yango toza spécial te biso tozoyekola yango eza makambo ebele mpe nayebi te mais nazosala mo effort esika bato nyonso bazokota sedo akokota nga mpe na okota mpe nayebisaka bana nanga sedo akoti okoti bana nanga bayebi langage moko nga naloba langage wana eza mwana soki ayebisaka mama nene nayebisi ekosimba nga aza moto banéglige bato moto bafinga même na baeglise partout mais napesa nzambe merci mpo nzela oyo nzambe alekisa nga eza nzambe oyo natombolaka ye tika nzambe azwa lokumu bonne journée bamama bonne journée bapapa moyo etani na Suède nzambe apambola biso merci